c'est trop pour la toute première fois. Toyambela biso ndeko. Banana nko se présenter comme les anani, aux anani et raison ni le mimi vraiment na kati ya émission na biso na télévision na biso, il y a des boss bois des TV bande kwa Kinshasa na maintenant baza connecté na Star 30 TV ba kozela yo na 776. Merci beaucoup. Bonsoir. Bon, Kombo batu ba ebelinga ezali Yves Chaima Mbayo. Ouais. Bon, au fait, Nabotama te Yves Chaima Mbayo. Voilà. Nabotama Jules Yves Virgile Tavares. Et là là. Mais comment makasi boy papa Virgile et Gilles Tavares. Yo colonie ba Tavares tout à fait kuto banda. Bon, Zaki Kombo grand-père nangai. OK. Zaki Kombo grand-père nangai. Ah qui mondele. Bon, arrière-grand-père Nabiso, Azaki portugais, Yamwana Kombo ya Tavares. En tout cas, merci beaucoup, Bato Boyo, qui boko la naboko zela vraiment, balobi Gilles Tavares, Mbayo, Babaxi Chaima Nasuka, na ba intime na bayo batanga na ona classe. Bamsusu ba bengo babi na Londres babi ko Chaima. Bamsusu bazo bengo babi Itabu, mais na moni kombo mo ibatami na se o pesi bisoti. Yo mo banana ko yebisa biso avant que ton âge. Non, bon, nous avons fait partie à famille Tabou. On a bandé aux Zélandais en Ghana. Nous avons il y a Taboulé Rochero, musicien, il y a Congo. Et donc, Babenga Icône. Nous avons moi naï. En tout cas. Mais, fallait nous avoir combo naï à ma naissance. Ok. Grand-père Nanga a kenda ko trouver. Abi Rochero, il y a déjà na bana, il y a mes bali. Oyo bakomemaka kombo na yo. Voilà. Ngai na boti kaka bana basi na boti ata mwana moko mobali te. Est-ce que koko permettre ngai ke koko na ngai liboso azwa kombo na ngai o kombo na ngai kufate. OK. Yango wana nazoka kombo nyonso en fait ba kombo na tangi ba kombo grand-père na ngai. Jules Yves Virgile Tavares. Mais na ndako aki soki babengi Jules biso mibale tozo yamnola. Alors yango wana ngai middle name na ngai. Ne Yves, yango nde bato ay komesana ko benga siko Yves. Allez, na authenticité, tant grand-père a dit kombo ya Chaima Mbayo, ngape na dit kombo ya Chaima Mbayo. Mais makila nanga eza makila ya Taboulé, Rochero. En tout cas, Baïbo Kolanda Biso, Bossi, au monde déjà besoin réponse. Kaka na kota la haine longi bien que le poso. Moi, mon ke makila, mélange à moi, ndele moi, mais au lato na kati, to éviter ce qui est na maman, na koko, na papa, to ebate mais. Et là, on me revenait au tiki, biso na kati, na ngana bino, to Rolanda. Botala, et puis na malam, registre au ben de la biso du sous papa, Yves, ngana bien qui tabou. Voilà. Botala, et puis na malam, bon, la pena réponse, et là, komoko, oh, et puis ya makila, wana lobi. Il y a papa Tabou, merci. Et c'est là qu'on a aussi sur le plateau. Ndekonanga mobali to yambi to moni la famille Tabou très fâchée contre Ndekonabiso frère Nabiso Jeff Fongue par rapport à une mission où il y a Salaki pour tout qui m'a mambangu les ara moins introduction na bandi to continuer pena ma solo et à Koloba et Zebele famille Tabou très fâchée par rapport à ma propos il y a Ndekonabiso to komawana to zona no mo moké Yves Chaima Tabu Mbayo Tavares na ba komonyo soka oyo lingi to bengayo to moni obotami na famille boza ebele ya ebele bandeko bazé belé de partout na monde entier pourquoi kaka Yves azui initiative à hôtel Malibuso aleka ya koloba au nom de la famille Tabu merci. En fait, naïe na volonté nanga mogote. Parce que bateau ba yebinga, je crois ba vous allez choquer. Ba mon nanga l'émission parce que je suis étonné quand obenga yanga na kamwe. Bato bayebi que d'habitude nazala moto moko réservé mais a famille moto ba délégué nga balobi oza na choix te lokola ba attaquer biso lokola ya défier biso yo kende tango atangi kombo famille yo kende opesa ye pe réponse yango nga pe na ye lelo pona kopesa famille de la part ya famille Tabou. Yves Chaima, comparable à frère Nabiso, au Penza va toucher la kati ya famille Tabou, frère Nabiso Marc Tabou que je salue, de loin ainsi qu'à Zali, Azanani. Leki, Yaya, les Anandéni. Mais quand on peut expliquer famille, moi, mon qui était mon qui biographie, on te dit que papa Tabou Rochero, Abotabana, Ebele, tout le temps à côté, Nani Liboso, Nani Monan Tsukame, Yves Sokaka, Yaya, Leki,
bozana ndenge belé ya bana oso to compter misu ba kombo ezaki ya Iva Tanga engate yo mo meka toza ebele na otanga ba kombo te toza ebele na basisa ba kombo te bon bato musu ba mona ngo mabe ya mais pona biso to mona ngo bolamu mabe ya bato mususu eza bolamu pona biso nga soki na kei France na kofuta nango hotel te pona na ndeko oyambanga so na ke Belgique na ndeko oyambanga so na ke Irlande so na ke États-Unis donc na ba payer belé so na ke ndeko partout tu na Japon bon wana na évité mais en tout cas bandeko nanga ba yebinga nga pe na yebi bandeko nanga to vivaka vraiment na solidarité na unité amour eza na kati ya famille na biso je crois boyoke la biso te ba réseaux sociaux yali boyoka te ke o tabu oyo a attaquer tabu oyo to na makambo wana te tout le monde a rappelé Binoté, c'est pour la toute première fois Toyoka, famille Tabou très fâchée et là on y penda yozo déplorer les pas si na bino pende vandi wapi aux familles et pour nayo et le but que kiende bien qu'on faut pas sa réponse et yaya les qui a Marc Tabou bon naza yaya ya Marc Tabou naza parmi ba aînés na mona liboso te mais parmi les vu âge nanga naza parmi ba aînés voilà toi na ya na biso grand frère de Tabou voilà Marc de Marc Tabou. Ok. Continue papa, vous avez un grand frère là, bino mususu. Toi na grand frère na biso, to sola di penaye ayebi ke naza na plateau pour que soit makamo ya za na Paris donc Nest Tabou. Na kombo nini Nest Tabou. Donc ye aza ene na biso na mibali. Voilà et puis papa na biso Chaima oazo répondre vraiment délégué na kati ya kombo ya ba Tabou nyonso azana pasi na motema très fâché contre ndeko oyo asali ba vidéo moko et sepelisi mitema na bino te toloba pe ba ndeko ebele na kati ya monde entier bazaki vraiment touché na oyoka ba propos ya Bwena si Bolanda vraiment bandeko na ba image bomona nini oyo esali pasi et pousser ndeko na biso mobali kotelema koya koloba au nom de la famille Tabou ndeko Yves to bandana eloko nini pasi no vraiment zawapi. Bon, on a ça moi historique moké. Au fait banda qui frère na biso le code la journaliste. Azaka na fan base na ye. Donc azaka er moko soki likamole ki na vie na ye, azana droit wana parce que on a démocratie à partager le de faire royalingi. Voilà. Asalaka. Aza chômeur te asalaka. Et tant si saka musala akanga ko yebisaka po akende kokuta na molonga ni na ye a passer pétant na banana ye. En tout cas mukolo ya sisi musala préparer valise alinga kende ba freiner ye na gare na Belgique ba biavo kende faut l'accepter test ya Covid en tout cas chokaki parce que sala ki mikolo amona ki aye famille alinga ki amona bango bon alobi passe na ye a partager ngo na batu na ye na ba fan na ye ba famille na ye mama eza crime te abandi ko expliquer bango ba circonstance ngambo ya memi pa lobi kaka en passant que na pesi un tel raison que nenga lobaki que to kokoma esclave na ko totala nenge ba komi ko kanga biso même ba voyage c'est tout ce qu'il a dit et botelier donc crime contre mutu moko boye ndeko moko boya lokoti na yango atanga kombo ya ndeko wana ata moke te mais ndeko wana se permettre abanda ko critiquer oya biso frère abandi ko finga ye asali ba vidéo aza ko benga ye fils de diable alobi ke ndeko na biso Marc a commis inceste donc abima na mwasi ya papa na donc tant azolo banengwana eza diffamation azolo ba frère na biso kombo ya famille na bino oui maman alobi ke Marc Tabou abimi na oya biso mama moko yango bolingi vraiment boye ba il s'agit de quelle maman ya tangela biso kombo ya mama nini oyo frère na biso Marc Tabou abima na ye na inceste ya boye na kati ya libota asuki na Marc te asatake na géniteur na biso papa ya boti biso Taboulé alobi ke papa na biso pona musique pona za na succès azalaki na nganga atangi kombo donc alobi soki un certain soki sacramento azalaki nganga ya papa na biso que papa na biso ayemba ye kutu na nzembo mama nzembo wana eza na YouTube ça n'a rien à voir avec titre
nango pesa Sacramento, je crois. Si je ne me trompe pas. Mais on a vérifier. Si je suis dans l'erreur. Sacramento. Ceux qui bandent ko bokolanda ba papa ba maman na mon déjà corbeau royal tanga yo qui Sacramento, je pense c'est ça. Il déjà qui bazolo banini enzema on malobani e bana ko bercer l'époque wala tamazaki mwana moki. Ah là 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 là, Régine a évité sur Rosaré dit vraiment na moni basole comme banda déjà qui to kona elengi ndenge kaka la charmante alobaka. Ceux qui recotier la biso moi eteni bandeko ba ali banda peut-être ba mona ki vidéo oté bazo comprendre pété pas signé nizo ça la famille tabou et donc on ni bango ba ko déplorer na mokola lelo vis-à-vis ya makambo oyo ndeko na biso ya mobali Jeff Fonge asala ki na kati ya vidéo to alobaki to landa moke ngana bino elongo to kama maloba maki na kati. Merci, à suivre. Il go swakis so boza lo bakiam ozomona Denis Leswana eza yango mo fa komisa ba musicien ba ninga na ye bazala na bango ba liaka na bango nzoka ngai na uta kuna ngana senga kanela bandeko yanga na yina ba bango te ba bima kuna ba yamba yesu na bomo na bango ba bikisa milimo na bango omoni eza na moko awa ye fona ye na so sela ka répondre nga na beteleka ba crèche na sela ya mi bimisa oyo a soi-disant journaliste o pe akotela ki dossier ba rapport batu ba keniki sasa ye nanu ye omoni tina kamara wela po papa na ye papa non frère c'est là papa na ye ngangane za ka Sacramento papa na ayemba Sacramento papa na ayemba ngo ezomona donc tipona affaire tipona za na malédiction oya papa na ye yango mona ka ye abalaka basi ba kimaka ye na so c'est là yo ka mi bimisa mi bimisa sikoyo na tena photo na bete ya do yuwe mota do na komona malamu mona ko tango ba Jésus Christ komba ya Paul Konde kimia nazo c'est la payo ozonda photo na yo na nzembu na yo faux journaliste kama na ko yelo na video na nzembu na yo et puis na ko kuta na yo to na ali na ko filmer ba ko tela zo sonne na ko beta yo fils du diable marketable oya bimana mo sa papa na yo c'est là okomona ba bombe to kobeta yo okobeta manano spirituellement okobeta ma après okobeta ma physiquement et Dieu va te frapper Mark Tabo faut senga pardon no kité okomona tozola la kolamuka okomona ko disparaître na kombo na Jésus Christ. Je suis un serviteur de Dieu alors que Dieu ne m'a pas envoyé au côté de Roger Baka na basaka moké nazo kende na okomona okokenge ya solo tout ça là bien aimé dans le Seigneur omoni ba oyo ba charlatan Denis Lessi ba couper na ba neti subusa le dango azana si ba ça peut pas lingi mais pas Aïe kaka na lisolo ya ndeko na biso ninga ko mentionner ba kombo ya bato en tout cas na sir banda ko vu yango vraiment revoir yango lisusu na kati ya ndako yumo ko tango ko tikala otala pena maloba pe oyo kapé o comprendre pas si nini o ko sala la famille Tabou ou vraiment bazana ngo touché bazana ngo content ata mokete par rapport à ba propos o elobama ki na kati bo ki vraiment les soucis ya grand frère ya Marc Tabou o ya ye ko au nom de la famille ngana bino tozotala na yebite malubango pasi yango eza information oyo bango bani bayeba ndeko na biso ya mobali azwaki yango wapi peut-être bango tant que ba membre ya famille bayebi lisolo yango te donc ye akoki kolobela biso yango plus ameka rokini na ba mwa ba détail si et seulement si azana ba proof koloba ke papa na bango azala kanganga ya to papa Sacramento nde azala kanganga na ye e ayemba na banzembo oyo biso to mokili mobimba to yebi na zone si maluba vraiment na ndeko na biso ya mobali le frère Tabou oyo vraiment azalelo délégué pour na kolobela likambo ya makila na ye oyo ezosala ye pasi papa nanga tolandi ba image ko expliquer biso na bandi bande ko so bozonga vraiment si mambo banda partie il y a 20e minute ndebo comprendre maluba et comment est-ce qu'a touché qui notre frère Tabou. Merci. Au fait, il y a deux vidéos. Na oya liboso a mentionné Komba Mark Tabouté, a bandina no kolobake azali journaliste moko a appuyé un tel prophète pour nous senga na batu balonga na poto bakela Kinshasa. Na deuxième vidéo, nde wana benda ko se permettre à tangi penza kombo ya frère na biso Mark Tabou. Oyo papa na ye que nganga na ye ezalaki Sacramento. Mama.
yo tobenga ko la charmante bibi vraiment eza na bandeko na biso congolais ebele bamusicien bayemba nzembo ya bibi est-ce que lingi koloba ke bayembelaki nzembo wana yo futaki bango mbongo bayembela nzembo kombo bibi tobenga ko na londres awa Salima la plus belle est-ce que yo futaki Joski mbongo ayembela yo nzembo ya Salima en tout cas ce qui nous a yembe nzembo ya Sacramento lingi oloba te kayembeli yango un tel ou tel quel que soit son métier azala nganga te pe nzembo wana ça n'a rien à voir na un féticheur nommé Sacramento est-ce que c'est vrai les papas là azape nganga? Aucune idée, maman. Naza na famille anate na yebite. Ce que je peux dire, papa Nabiso a simba qui cité la musique pour a réussir. Pour ceux qui ont na mission mususu, azo loba, azo tanga na bokeso ya uta, que tanga beta qui concert na Paris, et que collègue na yemoko alekisa ki papa na mama pour na concert wane betama, mususu alekisa kaka mama. Donc pour la musique simba na Congo, il faut ça là. Kisi olekisa mutu ndenge lobamaka ndenge yokamaka papa na biso abeta Olympiade 2 semaines jour pour jour à la filée. Wow. Mutu nini na famille na biso oyo akufa ezala banoko batata mwasi ou bien na biso bana oyo ke papa lekisa po asala succès wana ti aye kokufa papa na biso azalika na sommet. Alors alekisa nani pour avoir un succès au Yazalaki Nango. Tout à fait, oui. C'est ce qui nous choque. Ce sont des propos diffamatoires. Où Yazoloba que papa na biso azalaki nanganga. Donc ganga donc tapé ça papa na biso succès. Alors aya ko l'accepte so ba preuve voilà que mutu wana ya lobby azalaki nganga papa na biso. Oui. Aya ko l'accepte so preuve bisika frère na biso maka tabu abimi na oyo biso maman moko pour nous commettre inceste parce que alors on se rendre compte na ba propos zo baté tant obi maka bimaka na mwasi ya papa na c'est que frère na biso a commettre qui inceste na oyo biso moko maman. Waouh, ce sont des propos graves. Tout ça choqué et en plus na inceste sous na kati ce qu'on a ndeko mobali oyo bino en tant que famille tabu bolo banaini. Et là, on est pensa bolingi ya sala. Première derrière toi, bah ce problème par rapport à ma propos oyo tena na éviter na kanda oyo bandeko bazanango la famille tabou très fâchée contre ndeko nabiso Jeff Fonge par rapport à ma propos tena qui na émission ça qui précédemment en tout cas na éviter s'il y a moyen il y a correctifier les lois de Kwalobi azonga Avager biso comme pas possible. Bandeko bako kufa tozo ko enterrer chaque jour. Moi qui vous parle na éviter semaine na enterrer batu combien la semaine passée. Donc chaque jour bozo keноtika ba jour monsieur ça marqué enterrement mi balé lobby hier tozaki biso tozala mi chamu pa maman na biso Cécile Kalambai bandeko mususu baza koto pa kabangu donc na évité ils ont ça la passe jour to kunima Mélène koto ba kokunda papa na biso Mozart donc botala nanu vraiment souffrance ya boyena kati ya communauté na komona te esika nini bandeko to bana isuko fingana to bana na isuko lukana na ba problème na kati ya tango o temps ezamabe on est tous confinés na kati ya ndaku mais mutu na kati ya ndaku nazo ko se permettre ya kosala ba vidéo pona ko finga ka bandeko en tout cas phototika trop c'est trop émission na biso et ya kaka pona ko dénoncer ba malice na ba maladie buzo on se passe na kati ya communauté congolaise en général partout dans le monde entier et si kabandeko congolais bazwani émission trop c'est trop et yara opesa mai ya malili bopemi ya kimia wana zomo na papa na Jean-Marie Kimpolomo na kati ya France aza connecté a kolanda biso haya balobi papa oyo ako sala makambo elongo bani lipasa ya batu ya Combo Royal Couture les meilleurs azala kawana pour na soutenir émission na biso bozala toujours scotché derrière Moumbu na bino la charmante pour na kozwa masolo ya kafu kafu okoyoka ya boye wapi soki na nzela ya émission na bino trop c'est trop té alors nazongisi susu maloba na papa na biso ngonga ezalaka ya biso te tozo kene vraiment na lombango poto chité message ni okopesa na famille tabu nyonso o elandi bino lelo merci. En majorité, famille toza unie parce que na yawa po ebele toza liloba moko que ba toucher personnalité en famille alors ba délinga na europésa droit de réponse. Moi mon koto mi balé bazanga te oyebi na bino bande kubasi abotika kaka mais
Tozan a choisi. Ce qui est télémité. Et comme porte d'entrée, na futur que Mututu a se permettre à saluer famille Nabiso. Tokoki ko permettre yango ata mokete. En tout cas. Parce que réputation papa Nabiso a sali pour la famille Mobimba. Azuba ane ya ko bâtir yango. Alors toko permettre en un clin d'œil. Mutu moko ya abuka édifice wana o papa Nabiso a bâtir. Papa Nabiso a tiki histoire monene na kati ya Congo, na kati ya Afrique, na kati ya monde. Toko permettre te mutu a banda ko dénigrer, a dénigrer biso. Non, toko permettre te. Alors à retirer ma parole. Et là azuli biso vraiment moko ya batabulei de boss bois des esali mosala nango merci na régie o lobani pona kosukisa merci. Papa n'aime ta qui star, nga naza star te. Naza humble de nature. Donc nako pesa kaka mbote na famille na ngai tabu o ndi mutu ba délégué nga na ya koloba na part na bango. Nako senga ka na famille kimia ezala, na bike miteme eza choqué, e bazala kimia to komema likambo yo ti na suka honneur ya famille na biso en fin de compte et kozala laver. Parce que tout le monde qui mototé, motonda et otumbo la biso. Merci beaucoup. Boyoki vraiment liloba ki toko na sepeli pa ya papa na biso, alobi ke biso to tombola ki mototé, mutunda ye ko tombola biso bande ko nanga linga muto ya vers yo et yo ko zala kana précipitation te okende vers moto oluka makambo. Tant yo tumboli makambo sikeza yo ka déjà les mots ko tumbola c'est-à-dire ko tumboli oningisi quelque part pour makambo ningana. Matiti soki lala ki na mweza na ngoni leki wana te na tongo ko ba soit tegelela na ngoti e va na calme mais tant yo zui matiti e kauka obandi ko nyatela ngwe ko moningana ya onde ça vraiment makele bela alors bandi ko nanga to kutana na biso lisusu na émission ekolanda jeudi prochain même heure zala connecté de 18h à 19h aux apena masolo ya kafu papa Félix Bilengi toujours la France ndé makambo Valérie Pezo na mosika bakuko ebele sika ezwami wana na moni maser kapi balobi na kati ya lono motema ya bato ya na suki kaka wana ani mbimba ya papa Frédéric Mbimba bakuko ebele esiko zwami yo Gilbert Okito na lobi ba mbote bele ba nyonso o baza ya février ai nazo tombela bino kaka ba happy birthday poto zo kende to suki sana yeme la charmante Bibi Swami. On a lelo to suki awa Salima la plus belle de la ville vous dit bye bye. Bana Nzambe ao nyonso balingaka nkolo oyo eza site na bino tolo na se ningi kolobaki kokota na kati ya bozindo ya bonzambe mpona kobimisa makambo oyo mokili comprendre te 100% TV tolo na se biso nyonso ensemble les informations et nyonso etikali na tolo na se Mama Jeanne yemei